ndenge mabete na kati te mpona moyokenga yo oexplikaka bato baguerre etalaka baorchestre wenge mpe sepeja asalaka guerre kana maison mare eyebani to abana wenge tokendaka kikoso mo tebina tosisaka problème na biso mosaka sankara toyebina problème tosisa bango Barcelone abundaka na Real faut tala mpe orchestre na bino orchestre osala bango balani bakombo ekokani boza na kadema na bino luka somona bosala guerre na bino babuompela bayele bayenanga sa petit l'homme de Santa puis mutunanga baza orchestre bana na makombo yango na basoka kadema ni basala bagere na bango balinga guerre na wenge mpona nini ka guerre na wenge yala biseki problème basuka na bike kale so mokolo eza na basalité éloigné te na patenga na mona rango souci na musique na biso faut ba Jackson ba keli po sala ngo donc ba zui abeti jeudi na vendredi na Lubumbashi samedi ba dépêcher pour aérobeta na Kinshasa abeti na Zaiko et puis dimanche 12h à Zongi Lubumbashi pour na 14h à Beta na Lubumbashi lundi à Zonga Kinshasa mais à susciter donc na moni muta kokana na papa chéri na Kinshasa tellement ma musique na ora voir papa Wemba na ora voir ba président tout ba venir à longo na ora voir ba président tout ba copie na ba ya là mais copie à papa chéri malwa papa chéri azala raté unité de mesure ya masolo arné album te bo fing la donc na wenge na roi Jésus na mukili au moni Jésus avant le monde soit moi je fille avant mukili za na zalaka donc tant ngai grand nanga premier drummer ya wenge deuxième drummer ya wenge Maradona troisième drummer ya wenge Titina quatrième drummer ya wenge Seguin bakakol tula batabe ba drummer ya wenge bango wana na pesi ba mbote tout pas bazali so grand ngai tant na premier CO wenge beteka lever les deux ya Shockstar na pubalo na kitambo na boma j'espère na boma. Alors Boziana la histoire on a rappelé qu'il y a un Caribou Seka avec la taxi avec la voiture ben yama bo aleka ye patron que ça légué na victoire na ba fille a rappelé Bozina il y a concert ah mais la légué na victoire aux taxi ah bien au lieu même manga to concert biso de yo ba ngole kinga di bo betaka banze mo na imbanga moko abeta banze mo imba ye moi grand chanteur abima kenda sur que ça moi beta bien a te wenga beau match de to gagner Shockstar na ndenga mukete ce que wenge 4x4 BCBG donc BCBG 4x4 tout terrain ba président wera ba président JB bango tunde ba yalaka parce que ngai grand nga dumer na bango batera ya kité abina nga mosaka beta blanchard beta mbunda atana beta mbunda lempela ya kité tana beta mbunda emeli azalaka te tana beta mbunda segan azalaka te tana beta mbunda wana beta mbunda na rojenga ndazate ki ben sazate JD la zate ya la bigi non na roi Jésus avant que le monde soit moi je fille donc tana beta mbunda na part ba président ya wengo ye ba ya kala bango wana nde bazalaka oya za lelo doyen nga série wana comme les maître fille carré pour vous te sali mbonda o nani mbonda o sele mbonda o zulu mbonda o nani mbonda ali mbonda mutasala ba mbonda babenga musicien comme nani comme batteur ya tamtam comme mbonda eza do mbonda ya wenge musique 4x4 mwana kitambo na Équateur tout droit yako ko kumisa ba qualité artistique ya papa chéri na 50 façons ya kokumisa orchestre na biso BCBG na sali cassette wana tindi mkopreta benga nga asala nga test akandima tezanga pour na dégager sagesse mo impossible alors nakutaka papa lutumba na ndako na ye nakuti vieux Senado nakuti na vieux Eldorado na vieux Pascal Pobado ba grand parolier à Congo ba sala ba franc congolais pour franc congolais le par banzembo o ba sala banzembo tout ba 500 ba sala ngo bangwana alors ce qu'on nakuti bango papa chabna sa na sanga test bon so mamano bananga loba na yoka or so ba bengi yo beta dada basalo test ba le pa bati Messi Cristiano Neymar atala Mbappé bazotalo omona ko beta dada mo beta dada maboko lo ka basket pour vertige ko salo on a chaka vite abi pena zo comme mosaka o bela mon la musique ba tout yebi bazo comme la musique ngaso na za de force to za 5 personnes to za bongo to za 90 ala kwa zaiko aki 9 abilima 9 barumbo Dieu de Grèce gardien a comment musicien pour botoler mama pour bukanaka veza mwanga na zaiko simbanga na mokaba lokolangu bakangaka ebe ya masuwa 10 matonge vema yalo mayoni oyo Carlito ayemba ne metanga kan Carlito na liboko Carlito seli ba succès o sala même pas na Shockstar même pas na OK Jazz motema pasi soki na kutiona mbane ajo mongali o meminde ngambo onyati Vieux Mayola Mayoni, 5 à Léopard, 5 à Vita Blanchard Mosaka, 9 à Izigitambo, 9 à Intercontinental. Na matisi Izigitambo na stade, na matisi Intercontinental na stade.
Donc nazui comme na balé na na musique na sali des succès na roi Jésus baki meniser ma ben roté ce que ba te bele ba la musique sera longue kaka pour ça succès na mécanique bon parce que comme na bungi libela mais na sala succès koto yo ba même na chipo na 1995 ba singa mamu na TV5 oh ba vete bete kumisara TV5 pour ba la kisa ba moi passé Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux en Russie, Asie. Il suffit aux à l'adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e ban son bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe au ligne maritime, benga bango na ba numéro et komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papilero. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili na yebi ke bozali ebele partout dans le monde bozo na biso à travers site na biso o ememela bino information na temps réel. Merci na caméra tozali na Newman nde asimbi caméra na montage toza na Jordan Kambala Azaye Morote bazana Simpson Esele. Bato ande basali ke bozwa biso na bandako na bino na nzela numéro to chaka na sa ba télévision na bino ba portable na bino ba tablette na bino ba botala rabiso bo chaki biso mo apandi likolo to lukela bino Blanchard Mosaka to solana e par rapport ya musala na ya salaka yango lelo to ye ko luka Blanchard Mosaka poto so ane po bino bato bolingaka ye bino bato bopona ki bo sepela na ba réponse akoyanyola na mituna na biso mbote na yo Blanchard Mosaka mbote na léger Boni BCBG. Ouais, kitoko nelengi BCBG kitoko na ndenga mukete to sala to koni toujours sala d'exploit to sala makambo la musique et sala makasusu penzate pour lelo tantini nyo surtout oyo azana stand na kermesse na zone na Kinshasa wa na ville ya Kinshasa soki azong si lekine classe amte mama be amoke BCBG betaki panete soki BCBG betaki na concert na efo le gazon à classe. Ce qui papa chéri les gars pan yo en tout cas bon après a garantie à parler aux oies mais belle papa chéri au salango pour me rappeler alpha pour méga ba kermesse à part wana eloko bangisi ngamure patenga na mona rango souci na musique na biso faut ba Jackson ba keli pour salango donc bazui abeti jeudi na vendredi na Lubumbashi samedi ba dépêcher
pour aya kobeta na Kinshasa abetaki na Zaiko et puis dimanche 12h à zongi Lubumbashi pour na 14h abeta na Lubumbashi lundi à zonga Kinshasa mais à suscité maman est là et puis il y a kaka ba concert na ba concert sans disque pour na ndimite ke mbisa melaka mai na kopo mbisa melaka mai na monoko ne biso sans disque kaka na banzemu na biso na makamna biso makasi makasi to kana ngo lengwana ba proposer kaka biso ba lingi pe kaka biso. Donc namoni muta kokana na papa chéri na Kinshasa tellement ma musique ko beta na ndule et puis na été tous les voix na yoka ba copine na yoka voix papa Wemba na yoka voix ba président tout ba vieux yoka longo na yoka ba voix ba président tout ba copine ba yala mais copie à papa chéri malwa papa chéri azala raté au séguera recher donc azat doté na ba qualité moko divine impossible et incroyable ya monaka ba tout ba konsali kamba balanda ye ba tout ba konsali kamba copier pour yende unité de mesure ngana mona na ngate kimbangisa to finga Mahomet bata Mahomet ba finga bouddhiste ba to finga ka Jésus nde unité de mesure ya masolo akana album te bo finga la. Merci beaucoup Trokota vraiment na kati ya masolo Blanchard Mosaka nanga ina batumsu ba otala biso na ye baratende ni se retrouver pemé na papa chéri et ça la biso bien to ye ba pe histoire na yo rencontre na liboso na papa chéri zara une occasion. Donc il y a un premier drummer il y a Wenge musique. Donc on a Wenge na roi Jésus na mukili. Au moment Jésus avant le monde soit moi je fille avant mukili za na zalaka. Donc tant ngai grand na premier drummer il y a Wenge. Deuxième drummer à Wenge Maradona. Troisième drummer à Wenge Titina. Quatrième drummer à Wenge Seguin. Bakakol tout là. Batabe drummer à Wenge Bangwana. La personne m'a tout pas bazali. So grand ngai tant na premier CO Wenge beteka lever les deux il y a Shockstar. Na poubalo na kitambo. Na boma j'espère. Na boma. Alors Boziana, la histoire on a rappelé qu'il y a un caribou à Seka. Avec la taxi, avec la voiture, ben yama boa lekaye. Patron que ça légua la victoire, na ba fille. A rappelé Bozina il y a concert. Ah mais la légua la victoire c'est taxi. Ah ben au lieu même manga tozo concert bisode. Yo ba ngo lekinga, di bobe tara banze mo na imbanga moko. Abeta banze mo imbaye moi grand chanteur Abima Kenda. Sur ça moi beta bien a te wenga bon match de to gagner Shockstar na ndenga mukete. Ce qui wenge 4x4 BCBG donc BCBG 4x4 tout terrain ba président Wera ba président JB bango tunde ba yalaka. Parce que ngai grand nga dumer na bango. Batera ya kité. Abina nga Mosaka beta Blanchard beta mbunda. Attends beta mbunda lempela ya kité. Tant beta mbunda Emile azalaka te. Tant beta mbunda Segan azalaka te. Tant beta mbunda wana beta mbunda na Rojenga ndazate qui ben azate JD azate ya la bigi non na roi Jésus avant que le monde soit moi je fille. Le temps beta mbunda na part ba président Wengo ye ba ya kala. Bango wana nde bazalaka. Oya za lelo doyen nga c'est wana comme le maître fille carré. Oyo tout batika le alimbonda de alimbonda yena na oya biso na dombonda dombonda mtasala ba po ngem tasali bambonda o nani mbonda o sele mbonda o zulu mbonda o nani mbonda alimbonda mutasala bambonda babenga musicien comme nani comme batteur ya tamtam comme mbonda eza dombonda ya Wenge musique à 4x4 moi na kitambo na Équateur tout droit alors pe na poto bateka kutu pango na bango na pese mo de pas alors dombonda mutalaka bater ayesima abeti simananga donc ngata na betaka na batera zalaka te na bigino na leka Wenga va batu tout monaka mais na ça sur Jésus na laka avant monde ya na zalaka ta mabele ki mingi estindi na ya estindi Jésus azonga susu donc ngapena alaka na kena classe donc na posta musique te mais tangu posta ngoye mingi Wenge kabwani na santé que faut la président papa chéri pour na ndako lingé mingi na to moné alaki première voix même nzemu na bango nyonso papa chéri aza ba vieux Mike amena na epsanga ngo na ve Suzuka Sebabi aza na ba voix piquant ceux qui oza ténoriste ozo yemba na soko ozo makasi te a remet la voix na yo ya royemba makasi que le pose la voix pilote la voix makasi alors non lungi mingi ba bloko tout na mona mta sala ba fleur na Wenge asa ba bloko makasi na bango tout alors na komaki pacha na komaki par il pas na ye le grand na pas betara na bango tant ba kabwani ba Sankara ba Didé du Menene ba viena nga Rojani ba Merando ba bandi côté kuna biso pe côté yo na séparation to bandi ngai Roger Ngandu Blaise Elema na Blaise Elema Roger Ngandu nanga mais ndenge nga na côté la Wenge ceux qui portent parole du côté à l'orchestre bongo mais les autres sont à 3 to 2 veut dire nga na pesa cassette c'est on a cassette c'est des petits cassette nanga
babi nanga sala 50 façons 50 façons ya ko kumisa ba qualité artistique ya papa chéri na 50 façons ya ko kumisa orchestre na biso BCBG na sali cassette wana tindi mkopreta benga nga asala nga test akandima tezanga pour nous dégager sagesse c'est impossible. Alors nakutaka papa lutumba na ndako na ye nakuti vie Senado nakuti na vie Eldorado na vie Pascal Pobado ba grand parolier à Congo ba sala ba franc congolais pour congolais le par banzembo o ba sala banzembo tout ba 500 ba sala ngo bango wana. Alors ce qu'on nakuti bango papa chabna sa na sanga test bon so mamanolo bananga lo ba na yoka. Or so ba bengi yo beta dada ba sala test ba le pa bati Messi Cristiano Neymar atala Mbappé bazotalo omona ko beta dada ko beta dada maboko lo ka basket pour vertige ko salo mais ce qu'on ngai na loba papa lutumba bisi papa chéri bien ye na zomona za parole mais on irait ya sika on irait za hors du commun ndenge bato bano ba sel na nzamba kala bano côté ndika Jésus ke azane tibisoto azane ti ya sika on irait oyo mwana mukazo corriger biso te pour la ina ba monde ba petit proverbe o pour ça la proverbe o ça la petit proverbe faut ça la proverbe mutasala anti missile yem tasala missile zokoma moninza masala mo si pasala na mobali c'est qu'on a la un petit proverbe moi ba proverbe sous pas proverbe pas na normalement on la qui na pharmacie so ke umeli olebi kisa e comme boma et puis malbanati na nzembo nanga mo na sala mikolo donc qui na pharmacie makasi ngo comme qui va boulot ngo ya rebi kisa mais so ke comme expiré olebi kisa comme ne ko boma ya ba bimsa on la pharmacie mbango alors ba proverbe sur la mo la qui que le calé qui bien mais les dans le sens te papa le tout ma mbagit so mambeta kitu kwa la so mbeta te bemeno yo rasoni mais oh tu viens ba ite katafalk et ko bimambeta no bimasuste pour collection ba kuni bembe ba kuni bena mbetu ba mbetu ba ke boaka mo ba mtu ala na ba salon donc beaucoup fait le mutu mo rekete bembete o rekete une fois na la salon pour non la ne bembe so que bembetu fa ba boaka yusu ko le rekete bembe ba mo no zo le la mingi zo le la ke na compte que mbetu a ngambetu ke o boule. Donc papa tu m'as dit que ça la catafalque moi je pouvais pas bon et dit bien à l'époque paix à ton âme papa et dit bien mais les autres comment ça me la so catafalque pouvait me laisser sens dans bungi papa m'a bagi mbongo za tamatiti tam su peut-être azo compte dans la bolingo moko to le loro moko anga so mbakokite ah mbongo za tamatiti so nza mako ba prière bongo ah comme ça mbongo matiti ngana yo na pesa so ba kae to so ba graine nalo na pondu nga nalo na maman on to tanga muso akomba la banzete mai po ya matiti nembo banki po mona na banki mais banki raison banki ya ndengeni tala banzeta pai na banki ba makasa do ba prière bon nzama ko yo kango tempo taso papa ba banki pone loko moko boy ezalo la mutu moko aliaka safu ayo ngo lengi mais na sanzeta koroti ola tonga koroti ya tongi safu abia kolo eloko mukio selon kitoko boy eloko la munene kana kitoko mingi te nzama permettait que tant que l'on a été mandaté c'était safu me collègue na lisu amona te pendant une semaine nzama révélé na ndotabi ce qui na to saki prière na yo na sala safu munene le roi koroti ndenge kweli safu kweli na lisu le lisu ngaya la ndenge nini père bikolo kumisa mosala ke lo tuna ndenge nango nzoka pe onelenga safu ko tekina linu moi ba blo soko tumina linu na bière et funi sa te belé na dejo bite papa pato ke na nera na mosi mo la point na doa na lira pa tant yo chileke ka soso na kwanga na primis le roi sur ce côté na ligne ale akoma manto ya psaka mbali na mingi ba seka mingi bimena biloko kolia ozomona donc na yera na petit proverbe et pataka ba wana na mona président nga akina ko dictaphone na parler enregistrer nga premier jour wana ba parole nga alors na tant nazo ko la peine nazo ba proverbe makasi na normi yebate nazo sala pe ba animation makasi ça peut succès de Chris business akufite azali na likolo wa yemta sasa mama nekino na sala ka premier cri nanga dans un orchestre de Chris business. Tu sais maintenant Yves Kambala tu chanter de Chris, tu chanter de Chris business. Na Yves Kambala. Ngai Yves Kambala va chanter de Chris business. Pour histoire va changer raté. Na sala cri moko pas de Chris business. Donc c'est ne Black Armani. Dans le baka na sala et il a venu m'avait dit toi. Mais venu toi jouer à commission cri fire choc ça. Et c'est pas succès. Na sala cri moi la bi moi la molome moi la mokale. Fiele manda mata malonda bileko mamei bileko ayo na mwana mukie vedi to zonga kango krifa ya shock star SPC donc non seulement comme nazo yebate non seulement comme minene nazo yebana ngate vient nga moko ina palais akangi ngai pana kutana na ndeko na ngai na mwe chef d'orchestre soit de kiawa ba bon retour na mboka na biso pana kutana ndeko na ngai pupa vient ngati Moze Malanda ya nanga
tant à kanga tout monde travailler na sous oh mais ningi bato bazomona maloba nanga kilo on pas na tikala ki kena no sala ba proverbe bena no sala makambo belé avant papa lomba ku fa ba proverbe nanga mo bozué sa bokabonité donc plan na bato aussi no ba pauvre ba rozala ba riche ba rozala tant papa lomba le bello na papa lomba zo tant à le bello papa lomba 8 ans le bello na papa le tumba stadi succès nanga makasi tant akufi abelo ba mosaka mwana JB ba ta monte na le coloté rozanga nengo pesa tout heure de l'eau on est à la place na ko regretter nengo zanza ma biti na ni ozawana la chambre saka okoye ba émission liboso yo leka na télévision pour que repesa ba programme papa Chirizar émission émission na ngai liboso ezalaka pa ilunga mwana bute ba salaka ngona mbuyibwebwe na Caribou variété biso yaki ba Caribou variété oyeba tunyo na ko eloni oloba vendredi bo bengi et puis bo dimanche bo ba beni na kula oroloba nini na Caribou variété so le oloba été bimla wana alors ce qu'on a tellement na oloba ba proverbe trop c'est on a vu oazo ka bimaki na verbe ngaso na ina livre à conjugaison et que les pétailles ba vie pourquoi le livre à conjugaison non pas batanga à verbe na moi ba tanga vie oazo ka palanga c'est wana na mona bongo alors maintenant la livre à conjugaison ba tunga ce que vie oazo ka verbe yo za livre à conjugaison pas batanga à verbe papa le tumba za nanga papa le tumba librairie pas batanga livre à conjugaison le yende ya na biso papa na biso na bimaka na émission ya Caribou variété pa ilunga mwana bute na mbuyibebe muta benga livre à conjugaison amplifier comme les mbuyibwe tanga longo yo mwana ba yebie akei raga sans Sénégal mi balé le tour 1954 bon et là gars mi balé zo arane ta dana F kaka yo mo ba na jardin d'Eden le loko ba pays ba to comme belé ba pays comme belé donc émission na ngal bosso ya Caribou variété pas ilunga mwana bute na mbuyibwe na mbuyibwe après na manda chante ve manda chebwa tile ya benga so abino so bossa abino na Roger bossa nga plaisir so na totem na TV na mona ka ba série na non ça Caribou variété donc ba Caribou lelo ba émission lelo na ya kala et là moi différent pour ba no benga biso na couloir ba tunyo okoloba nini et puis yango ye net parce que nga ba ngona ba tunyo so le na koloba na lobi proverbe moko boy mais tant na plateau ya sikeboti na plateau moni ponga mo blanche na kama mosaka ngapi na kama ngamo blanche na fanya mosaka ndenge nini so blanche blanche so mi blanche na omona na ina pesu mosaka ndeni jo ko ba mambe bele boye akoma kwa tester nzambe nzambe tester ba dontu pa na na banda ka bona sa courant na kitambo ezali na beta bale na première division avec Cristiano Messi na cha Vitabi pa na zo koma mosaka comme na so blanc comme na Blanchard Mavuzi mambo ngona cha Vitabi pa na zo koma mosaka o na monde musique ba to yebi ba zo koma na musique ngaso na za de force toza 5 personnes toza bongo toza 90 ala kwa Zaiko avec 9 abilima 9 barumbo Dieu de Grecias gardien a comment musicien pour botoler mama pour bukanaka veza mwanga na Zaiko simbanga na mokaba lokolangu bakangaka ebe ya masuwa 10 matonge vema yalo mayoni oyo Carlito ayemba ne metanga kangi Carlito na liboko Carlito sali ba succès o sala même pas na Shockstar même pas na OK Jazz motema pasi soki na kuti na mbanda ajo mongali o meminde ngambo onyati vie mayola mayoni 5 à Léopard 5 à Vita Blanchard Mosaka 9 ya Easy Gitambo 9 ya Intercontinental na matisi Gitambo na stade na matisi Intercontinental na stade donc nazu comme na balé na on a musique na salle de succès na roi Jésus ba ki meniser ma ben rotea ce que ba te bele ba musique sera longue kaka pour ça succès na mécanique bo ba su comme na bungi libela mais na salle succès koto yo ba même na tipo na 1995 ba singa na TV5 oh ba vete to kumisaka TV5 pour ba la ki sa ba moi passé. En tout cas, donc, vous allez comprendre vraiment Mouké, histoire, il y a Blanchard Mosaka. Et ça, il y a vie mobile, il y a libella. Au beaucoup, il faut qu'il y ait des tailles. Ah, c'est bizarre, c'est une règle silio. On va la donner comme un miracle. Agneta Maï Kangam. Attends, vous allez beaucoup. Comme le roi Jésus, il y a un succès. 25 ans na TV na sila kate baluka nga kaka demne ba créer un succès ne baluka un succès pour succès soko memiango na mutu ezalwa ba beton pour qu'il se vote la ba même so bazali so ba même so bazate kendaka na ndenga na mona ba même sangate na kendaka na ba beton nga dile na na succès précis là tino kanga misu. Ok, merci beaucoup Blanchard Mosaka. Ce que vous avez dit, Zalaka, oyo pesa programme ya papa chéri. Et Zalaka, il faut biure pesa yo malobokoloba. To papa chéri moi ils sont dans Mosaka ndeza boye to beta conseil d'être na kermesse aime sous de kermesse à Novelas.
ndenge okende mpona komotive bato koactive bato baloba fo memango bo fo kende tozalaka yo moko kaka oyebika mosala na ngai yango oyo nayebi ke toana concert papa chéra bapesanga maloba te bureau epesanga ordre te nga monake to bozwaka baordre sangisango tozwaka déjà ordre mpo papa chéri atalaka tv so tolobaka te mpona shor ambemba mesaka alongola biso de fois sangisango tous les deux zonga nde toka na palette wa mama ti à part boulot oyo hors boulot oza mama et bon papa atikaka mbongo te biso oyo libola mama deswa ya 200 kombi matungulu ya 1000 francs ndembi ya 800 francs mafuta bolamba soso akena bolamba ngomba akena yo nde mama bike na komisa makala awa na ngombe na komisa fufua tata ni atika bolamba soso na loso te bolamba kaka soso bolamba kaka madesu apesi programme brit yo nde komisa ba détail na physique bapesa so intero yo ne appartient na komisa na do film ça na luka ba donner na ba donner akata ba plo po ara vitaille po yo la chérie toto tu non la gambela poil bata gambela ba bengi ngai boteke lete soka yibo benga ngai e bloko na ngai e soka yibo na ba chérie na bata monyo kanyo po Jésus abina ngamba soka ya vanso na kwa mukilité ala la tolo na ngai po toko po cha pe Jésus akoki donc soka la chérie moi kwa munene bo se eza ya ngai yo ke mozana chérie toto tu na blona na gambela ne et pour ça ba patron na bio bo tout ta voiture na ngai oh na radio ce que patron na va bakar na jipo na semora c'est alors que Dubaï mikolo na somba jipo mo so tout yango yango ta vandi no lukoko et tout ako yebe no la no tout ora jipo ya na zo ke somba mikolo na Dubaï peut-être na marmelette peut-être moi peut-être amela notice ya chafo mabe amela ki sa ya chafo mabe sa tanga notice amela na papier pima matama alors ba ne pelo te pena ngai animateur ya casser la tête capital animateur kala ya kena na kota tata no ko kesi mo tata no sali zo ke sala bakimation ka bakike winge buku nangu ka tata na bango ngabela pa tata so ya yo sala ngabe suna ke eza na compagnie ka ya ndula et puis amela sta fois sans attendre notice amela na papier notice ya so hotel ka matama eti ba beri wa mais koto yo na mala mulongo mutu munene makolomike koto pena moi ba aibi pe kolobate comment que c'est ma porte-parole président Bimbo so yo musaloni ay bi rolobate aluka sixira atala bon pas wa sixira base menga abimi le roi Satan la Bible ba tena Genèse et Apocalypse on dit que va passer toi Congo la Bible ba tama ngote mais so tali Satan ba tena de Genèse Apocalypse mais ba côté ka bolingete bo chake kate aza ventrier peut-être ya sixira ça c'est bon ayeba ni té si le roi pesate makamolo be ya ti akotika kombo te ngaba momna lo ba tshaka na effigie na ba taxi comme ça moi suis moi en salon bozwe pesa bo carbone tenga na salon ça na notenga na 800 omoni ya mundele ayi maele asala tige coton so atika asala tige coton te baso sa Afrique mais on va mutala te après ba no benda ba moto na match ni fufo tshako ngele ne pierre de normal ndabe na sa tige coton président tali pote pour les bolo baté na tinda ka ko khali mo sarati ah ngala lo banga ngamo na lo banga ngai orchestre tout mon orchestre porte-parole c'est que porte-parole dès déjà mon ba pasteur atinda na mki ba ventrer yanga ya remo orchestre na ba porte-parole président na ba parce que ngala ba tin et pas le bina na téléphone na TV ba tin ngana toute ta voiture ya Mosaka on ngana na jeep ya ba defseke crise mo epola so so ngana dans toto tout à l'heure mutaka beba na dimanche on a fait le toble neuf de quand corruption va pisser va passer ngam. OK. Merci beaucoup donc vous avez pour la parenthèse pour na mona la zone ça va la zone ça. Zone ça bina mandé. Maman ngana mona la même menda aboya Obama na ke États-Unis na tali arsenal ya armement États-Unis na tu vu la même menda boula guinéenne. Na mona la même menda boya France. Ah, ne touche pas mon Congo, ne touche pas mon papa chéri. La joie à vivre papa chéri. Maman, si on a porte parole sur la même. Et on a l'air comme on a seulement le micro. Tika la vanne pas papa chéri. Tout le monde est au coup à l'angaï. Au coup à l'angaï. Meilleur album du siècle. Donc quand on a l'élection, on a des matchs. L'élection, on a mis au bas des matchs. Je suis même maman la chanson. Mais on va mettre deuxième. La deuxième volet de Barochango. Tout ça, nous avons monté de Maboro Bank. Au papa chéri, ça les amis, chanson. Ouais, oh! Comme jaune. Première fois dans la vie, maman et papa ont monté maman là mon nègre mort. Basi tout, ma couple tous à la couple gars, il y a tout le monde dans la zone. Au moins à Lyon, Azakanda, lui Azakanda le gars moi aussi. Mais couple moko, moi si na mobali ba monté maman là mon nègre moko. Les couple tête de Maboro Bank.
na couple ya Jojo Mandik Mapata donc kutana moi c'est Kabelo Mbongo kutana mbala Kabelo Mbongo donc moi looking papa chéri kutana tu vas trouver ta chaîne la nenga madame passer pour ça dans le bagage même ça le faisons la première plan moi faut te sauvegarder leader t'as plutôt si jeune biso faut te vivre pour naïe tout le monde va faire la même main ne touche pas mon Congo comment on s'en va la prison non pour y aller barater non biso va tout ça wana on va faire des babes ngapso mais ce qu'on va la pour on a mis quoi moi là so bogi mbono kutana na kwa lolo osali mbokela na balu lia na zone c'est na yo makala tenga malo abika les choses que makala ok en tout cas merci beaucoup on se les ébélé de tout libérer déjà mon chambre on va quitter ça ya zo ma bien ko pecho la ko ya harmonie papa chéri déjà na moi passer ya na chapeau lo limba ya na chapeau limba ya na chapeau pecho pala ta petit on a sino pecho cha mela cha fou degré à la télé rakato a comme na degré ba PC mesa na kato batakato ba singa il faut zo mesa au fele azama arrive à kato te yimda tambla te en tout cas pecho so ala ti ba kufi on dit qu'il a plus bon dans chambre ça quand yimda azo compris révolution donc vous avez qui belé aussi na PC merci Zili Koumi on est là en tout cas na PC ba mbote belé ici cause la compo santé on a bien la reine rancœur Rachel foot tendai place mon thème tête tendai et puis maman la blessée maman la Victoria maman la Jason en tout cas ba mbote ici ka bozali Nathalie avant ce jour on peut na Kinshasa na bosanité il y a une chaîne icône boka il y a une chaîne na qui il y a foot anniversaire en tout cas on a sali 2 ans tête là sur ma ministère dans la charge ta tête là fait de l'anniversaire mon bac aussi na aussi no leo meli aussi moi disha si vous voulez monsieur ne sera eu répéter l'anniversaire pas hier qui rapide donc vous lui n'a pas eu à prendre donc à Quito en tout cas la mode de Miki na radio c'est qui a pas la et puis France sur le TB la personne PT Serge Kamba mon frère qui est là Kamba ça va être donc chéri mais on va mettre Chouchou Lokonda, mère de Londres, il y avait la Philippe Passoula, mon Djambé, un peu sur ma pote et puis Yona Bambouzara, l'écart les amakas au niveau Nadège, Nandela m'a mis dans la quantité pour la musique. Je expliquer la guerre est à la orchestre. Wenge pese déjà ça la guerre dans la maison mère. Et il y a ben toi bala wenge to na kikoso mo, tu me dis ça problème là. Moussaka Sankara, tu me dis ça. Barcelone la bunara na Real faut la orchestre na bino orchestre ça la balel ba comme ko gani boza na kadema na bino luka somo na boza la guerre na bino babu rompe la bayele bayana na sa petit l'homme de Santa puis mutu na baza orchestre bala na makomo yango na basoka kadema ni baza la guerre na ba bali ka guerre na wenge pona nini ka guerre na wenge yana pesa ki problème basoka la bike kale so mukolo za na salité le paniete na si tuna basoka la ba ye kale so mukolo tu les années les moments moi bâti moi ngenza te tuna ba basokola ngo bayi na ndera ba bébé il a beaucoup ça les cas Fabrice c'est pour la tour des cartes pour ce jour pour ça maman na bala na qui ça la plus sur la jour Adrien cinquième ba voter dans ce jour pour les États-Unis qui dit que Kinshasa pour ce jour pour ça la fait qui arrive les bons et la cinquième émission à Washington la Maison Blanche na Panglia le pan pasteur il a parlé présidentiel la longue wana na kesa na mission na des capitales au bébé nga pas de peuple na ya venu moi la PCV ni cela venu moi la longue na kesa na mission na FBI so dans cette mission na pecho na pona voyage beta on a pecho to tanga kombona ya voyage ba commune moi longue ba mbu ai gaso na ke ba Washington yemo na ke ngiri so na ke Miami pecho cha fula na mtema to matama minene o mona zuwa akeli mwa donc na voyage beta ya so voyage ba commune bon voyage so comparaison comparé ni na lipa boto na ni ba melati ba melati na lipa. En tout cas, merci beaucoup, M. Diakamolo, depuis Irlande, ma beauté de l'Américaine, des restaurants, on a Irlande, on a Babi, il y a plus, qui venait après, pour ça la bien ma casse, la peste, ma beauté de Jean-Pierre Cholet, depuis les États-Unis. Mon beau-frère, ma calamité était au gang désormais, Jean-Pierre Cholet, ma beauté, et puis, on a commencé à la tête. Jet au cigale, l'homme de Pointe-Carré.
bambote na yo Charlie Adjanga bambote na yo pe pour les oza pembeni il y a mon grand frère Gento Sigalo bambote ebele na Willy Mouchendi ce jour na tiki pour Blanchard Mosaka na éviter vendre sa staff na Rachel Futa que c'est la Nathalie. Ouais, je me rappelle que c'est ma fanatique, ma papa chéri. Tu te mets à toi concert à Bumbashi. Tu as déjà la mimosa, les 25 ans, tu as la mimosa. La nègre, mon cœur, tu es papa chéri, c'est plus la journée, ça va. On a profité, on a fait ça. Papa chéri, on a belé, papa, on retourne à Kishasa. On a fait ça. Bon anniversaire, la vie n'a pas chiquito mouchachino. Nanga moko blanchard mosaka na ndoi nanga blanchard kapanga na mère ono lubaki mère ono lubaki ba bon anniversaire na John Luemba ba to fêter mikolo ba mwana pesi ya Willy Mouchendi ba bon retour na mboka pesi chassi kui monter masaradi ya merci na geste et komaki na pesi César Patioti le boko ya nzambe na Lubumbashi Guinée Chichol monter ma jolie moi ça zanga mbanda ba pesi mnoto ba mote pas nanga blanchard mosaka. Nous allons continuer toujours à faire des choses. Papa Chéri a dit que nous bon, la caractère bon, nous avons des matchs pour comprendre qui est Binadama, qui est Papa Chéri. Au début, tu as pas été handicap, tu as été handicap, tu as été handicap, mais c'est pas mais la main n'a pas côté. Tu as été kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi mona bango bazwami na 18 place de Nymphéance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.